Kisasa makambo. Hey! Botama Kongolo yoka bilengi. Bandeko ba bolingo kaka ndenge bozo kamwa wana ndenge pe na kamwaki. Kande bozo mona wana ndenge pe na monaki. Mama, musala ki youtuber yango soko moni topo yoki yopo yoko panza sango. Bebe gala imba koyeba ne yangambo. Hehe. Mama yo oyo anviaka bata minene o imagina ko sonjaka un jour okoma pe bongo déjà tu emboîtes les pas nzamba pamboli yo oza na mwa ba talent na yo ozo bunda bakomi déjà kotia miso omo ma star n'est-ce pas bongama parce que to banda kolobelo ka to banda kolobelo ka boye. Les amis, en fait, c'est ça. Et ma photo na kande bozo mona. Petit Rambo. Vieux Rambo. Vieux Rambo, quoi non, voilà. Junior Rambo ye wana bandeko. Bamsu bazo benga eso pe na kombo. Zela nano. Mama benga ye nani. Na émission mona la na mamukala. Quelques mois passés. Osoki comme on eza sindi basangisa na Kofi mais façon sona na mato ipado ata kutoko baba c'est pas créer moko je sais pas trop parce que ba youtubeur avec les youtubeurs tout est possible. Les amis, na moni photo quand debino bomoni epa nanga nenga pe na moni balobi mwana sindi abota na Kofi. Malheureusement photo eza flou, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Na bundi na mekaka même kobimisa katu image yo bomoni wana me eza yango wana komona photo yango na originalité na wana musika bon ana mbunzo wa père na ye comme elongi yango na malamu te bandeko bana Kofi babunga na kate o na minute oyo moyen to lo bebele eza te baza ba star. Il y a des choses qui sont inévitables. Yango bomoni na introduction na lobaki yo zo bongama to yo zo lukoko ma star to yo oyo za déjà star mais ta mususu nanu ebimite eza nanu ya kati parce que lo nyoso babota maana yango ozo ko mboite ba pa en tout cas bongama zala na motema munene zala makasi parce que sinon te o bana komela ba phosphagel so za mutu ki star yango pe to ebite ozala ya modèle nene so ezara ya ba inondation na ba inondation il faut ça motema monene parce que tala niveau ba finga ba fali hier j'étais en passant na live mo bonayoki le monde ba porter parole moko akomi ko senga ba pardon kuna na osala émission na fa na sala ngo lelo na osango lobi soki dodi olomide porter parole soki ya Kofi je le connais pas na mona ina yoka ikaka ndenga loba ke non. En fait, ça échange de paroles na Sandra Lina yako loba ba vérité na ndenga mesana ko loba. So pe ndenge ba Kofi a sakana na ye ba mambukili kilinde porte-parole a tomboka ki. A lobi na Sandra ke yo kutu makango prophète Dodi, Emmanuel soki Dodi. Et Emmanuel Dodi yango nde moto atindi ba kine ko kanga le petit. Et na minute frère wana aza ko kima le porte-parole a Kofi a lala ba pongi na Hilton. Hey! Na sindi na ye ale yoko toyo tala batu mususu bon tokangi parenthèse to lobela yango c'est ce que je disais kozala star ya facilité kozala koni kozala mutoyo personnage public eza facilité il y a des choses qui sont inévitables en tout cas ba lobelo kaka oza malamu oza mabe oza osala mamba malamu oza osala mamba mabe le fait que tu sois public on parlera de toi. Il faut ça motema munene pourquoi parce que oyoka babiloko o même okoyoka te na vie na yo na yoki lobi na yoki na pasi na yoki na mawa un certain je sais pas ka ba porte parole attends ezali na ka ba ta Kofi ba ta problème merveille rambo so merveille rambo loba ke mama na faire botala niveau ba mama bato mawa mama na faire
o balala et pas incertain kombo moko na ebité kombo kiminga skola personne en peine na ebité c'est il faut za lazara ata mususu ba pecho bazaza na basima ba musicien ba blo moi ba bongo. Donc au fait c'est compliqué tout ça. Et revenons à notre poisson. Il s'agit de Junior Rambo, le fils de Cindy Leker. Biso ebike ya kandi nanu aboti te. Ngana oloba te ke wa abotaka te. Nanu aboti te. Tout est possible. Azana trop jeune même je dirais. Et ménopause existera oui mais nzamba nzambe. Basa ba 50 ba ko concevoir. Baya sila baya belvina baboti te. Ba robotaka peka to ndima parce que nzamba nzambe. Bon ya si bon Cindy Leker abota te poani. Ngana ebike kandi nanu aboti te. Ngana ebi Cindy nanu aboti te. Les bat bafingake de gauche à droite au kisita te kama bota tout ce que vous voulez mais là to lali to lamu ki to mona o mwana ya Cindy Leker azala na mwana batu nyonso te balinga mamu na bango yebane balobi babota mwana mona Koffi mobali zeme mona na nango te bon sorry zeme mona na te abombaka zeme na ye na ndenge abota petit pe wana petit abani déjà kokola. Bon, comment on a gardé moi na ndenge telemi na papa na ye à cause à peu près na âge nini. Plus ou moins 7 ans, 8 ans, plus ou moins. Dans les 7 8 comme ça. Et balobi mwana et so ça mwana gloire à Dieu. C'est vrai alinga ne ba yeba mwana te to pe ba mona mwana ta bomba mwana na ye gloire à Dieu. Bon, so y pesa ka ba rimer. Ya na mwana ete bon totombele pe ka bonne chance nzamba o salingolu. Bota ma prière est que Cindy un jour a même bana sera si abota nzamba zolokumba ba star ba ngana ba mama bota bana belete ba Madonna ba moi Madonna za bana comment ça s'appelle ngana ba Madonna c'est Dion ça il paraît na mwana moko so mi balé via ba star ya ngona tam super bota mwana moko amona ke koki nango to yebite bino boyebi bato ba lobelaka bato balinga ko yeba maramba bato. Bon, ce qui est vrai Bible zoloba et l'homme moto kozala caché sans être révélé. Soki ya mwana ou encore so na bana. En tout cas to komonaka un jour. Koffi paza déjà na 67 à 68 ans. Na bi que son nzamba pese vi molai, via okoksa un jour pe 80. 80 on pesa nango kalate, pour déjà na porte à 70. Donc ce qui veut dire dans 15 20 ans, tam suto le laver rambo. Bino boza bote bozo souhaiter non liwe nzela mutoto et puis to lobite ka kufa lelo 80 à mokete, OK, 85 à mokete, 90 à mokete. Mon grand-père fera 90 ans en décembre. Ouf, faut na c'est les fêtes ouais, faut na c'est la papa ni c'est fête. Koffi Olomide dans 12 ans awa azana 80 ans. Mikolo mwa ke na mbangu netika ndoto wapa oko Koffi 80. Gloire à Jésus to sepela. Vient na biso boga aussi 80 pas on a TV. Là on dirait 55. Là vieux bas 55 coup de 50 te 47 48. Bon on kata penke vieux à bogar. Atie masque na ba sabo na makolo. Kaye. Tato pardon. Lelo so ko fait chezo likolo bandeko. Nyonso ya kuku na poisson. Kasi nde place nde pende kozala penza you give the dog. Hey, and the dog will say I don't know yes or no. Yo lelo déjà toko yoka o. Hey, menandimi pete sindi yango akolala akanga miso ndenge azana okangisa. Mais bon, na obosa na kutu ke niye ba uti ko bala ba miso basi ba divorce. Oui, c'est ce que j'ai oublié. Donc ce qui est vrai Ape mayele testament certainement c'est ça là. Bon, mawakande na bano ba bénéficier parce que to ebi ke ana bana belé mais a reconnaîtra bango te bato belé boyebi marambo. Ya na ngutu ya ko bomba te. Auti ko loba na émission récemment ki ani kana bana 11 boyoka ki yango. Et pourtant Koffi akoza na bana ta 60. Akole kata tabule ina ba masolo to yoka na baba no to mona ba s'afficha. Koffi abotana joli mayala awanga na alinga mwana ngota Eza na YouTube mukomsuka so na lel na lamuki na zui ba elemana na kangisi to yeka to lakisi. Baba personnage public.
baba personnage public nalanda mwana na émission na okela mawe basala émission na nani ezana ken ou bien na Juvenal Kibala plus ou moins 6 ans passés mwana Joli Mayala très intelligente comme son père na koloba bandeko François nde mwana vanda na poto bondima te na okela mwana na mawa bandeko mwana après mwana ngo atikala bando vanda na koko na ye po Joli Mayala voyage kenda poto kala mwana na tikala moke mwana ngo yeba pe tata te koko na yende mutu afungola ye vérité moko mosusu ke non ozalaka mwana ya quadre esali mwana pasi mwana leli so mpe koko yango akufaka ye so mpe ezalaka nde nini mais savera ke mwana wana akomaki Fazer mwana Koffi Olomide bato balanda émission wana bayebi makambo na oloba mwana Koffi Olomide Fazer donc akomaki kolala chez les amis bafille oyo basalaka bamilukelaka vi bango moko wana basalaka bakenduma na bango na baville bamasa na ye mais sikoyo mwana ngo ya balabala bato bayendosa émission na ye mwana ngo ya balabala mais alera bajambon omoni mwana so akoli mwa bien donc nde mama na akolisaki na mwa bandenge moko boye akoli mwa bien na bakongo wana bazala na mwa bacaprice moko boye et puis aoloba français moko boye ya kitoko abaccent moko ya bien nde bakenda kointervive mwana aoloba na amertume na motema bo wana bazemi mpo anene to bapete so mpe ezala bakisi na ye tocomprendre phénomène yango te est ce que vraiment Koffi akowanga na mwana c'est bizarre c'est compliqué mwana yango ozala na besoin combien il a ses raisons parce que vraiment likambo awanga na mwana bana ya Koffi oyo elekelaka bato nyonso en tout cas elekelaka bato nyonso raison bon problème te on en parlera tant tosala yango émission bon tomeka kosolola toloba ya koloba wana ezali juste en passant bandeko Junior Rambo ye wana Junior Olomide mwana ya Cindy Leker nde toyoki bon commentaire otie ebele eza te ya moke oyo naninga naloba to mpe to partage yango wana bandeko bowanga na bana te ya malamu te c'est vrai babana mosusu babotamaka par accident mais eza la raison te parce que ete moto asengaki koya na mokili oyo ntango oyo nosala makambo na yo faut mpe fallait mpe oyebake non accident ekokoma mwana koki kobotama mama oke elongola zemi te papa kowanga na zemi te kolinga mpe balongola zemi te eza lisumu mais awa isagit so wana ezalaki ka parenthèse isagit ya mwana Cindy bawangani ye te mais bon il paraîtrait mama nalingaka na ye te abimisa mwana ana na misu ya bato elle a ses raisons eza vie na ye ta mosusu mpo makambo ezalaki nanu ndenge ezalelaki wana parce que bana koyiba nanu ti voilà bana na koyiba ezalaki na ya kobombama mais bon na minute oyo ndenge ya kuku ebimi na poisa ou encore ndenge lelo babali ye peut-être avec le temps bon je sais pas ou bien so continue mpe kaka kozala bongo mpo nayoki bato balobi ke no mwana wana aza mwana ndeko na ye je sais pas bino boyebi congolais banyonsologue bamiso balobi non eza mwana na ye tokoyeba yango kaka mais c'était ça news ya lelo parce que boyebisenga mama yelaka biso actualité tana banda mambo chaîne osika bandeko boring bato bandolanda yanga te ote wana ozoloba na biso eza bien mais tolingi mpe actualité ok d'accord yango bomoni tokomi koya na baactualité oui c'est ça bino bosengaki yango toye nango et on va continuer à suivre soki tokozwa ba résultat mosusu tozonga kaka je vous aime mais ezalaki MDGDTV ngaka wana bon MDGDV simplement dire mère d'orchestre grande dame ezalaki la grande dame na tolobani toli mais napesi mpe toli na kati bon les divers ezalaka mpe vu que tomesana mingi na toli kete na bonzambe bon vous comprendrez mais divers ezalaka mpe na cadre ya moko se divertir bamambo ezala ebele abonnez-vous massivement je vous love et je vous aime namoni bino mbala ya sima si c'est ta première fois n'hésitez pas awa on est plus basé na conseil tolobelaka nyonso mais toteyaka ya moko mpe pétage neti oyo ezalaki nango mwa pétage par rapport ya ndenge ka barimer etambolaka yango toyaki mpe topete ensemble. Et que le Seigneur vous bénisse. Des gros bisous à vous. Au revoir. Bye.